na quartier na bino surtout sozo bimate et baromo bois que l'eau bamboakela baromo bois que l'eau bamboakela otala mission coin mumeli bangi voyou oyo comprend déjà ba jarba makambo oyo et décourager biso mingi obundani na makambo no sala effort okoti na groupe kokoto koti na groupe bayeba nisio baromo tiko ba voyage comprendre et okoti na bako ba nomé on peut ba voyage monique bakomi ko pexo tamsuko le kapé TV donc ça ba jarba makambo oyo tokutana na nzela na biso musique donc décourager biso te donc ça fait ça conseil na memeli pesa ba ndeko na très profond un conseil écoute c'est très profond hein. Et ce qu'on a entendu Robin was speaking pour yo au saisir sa opportunité tous apprécier par rapport à ni Robin bolingweza poison mortel. Bolingo est un poison mortel. Kosalaka blague te na bolingo. Et kokiko bumayo. Et change de moto identité. Frère a commis païen. Ma sœur a commis amoureuse. Maître a commis taureau. Yuma commis yanke. Obotama normal o commis anormal. Gimalela na boye na bona bonanga. Bolingo no ya 2 ans. Bolingo no ya 3 ans. Bolingo no ya 4 ans. Tozobi na rumba na eta. Zogo beta na 2 ans. Ouais. Vocal comme Moro Salam mais son père. Une question très importante, mais les gars, c'est question de continuité. Vocal comme Moro Salam maison. Mais pourquoi la vocal comme Moro au Kendapé au Balusa Moro? Il y a tout le boy. Aux alaka pressé, au saisir sa opportunité. 001 quoi. Il y a ce banda internet Facebook Google donc Raph Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo Boroto ça la force militaire na Congo Promo Congo Kande le bain wata mais pour la sikoyo baptiste tout bangini moi allez voir Congo Promo tv5.com Raph Ngindu Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambe, Moboulou. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Batu mususu batalinga mengana talibango te po etalinga te Congo Promo TV5.com sans oublier son excellence Raph Ngindu c'est de où c'est de là ça bouge pas ouais balobi Raph Ngindu Congo Promo toujours grande puissance come on nous bénissons Congo Promo mais c'est la souke zaka Raph Ngindu Congo Promo qui torkos net na film Congo Promo babundana nango ski to zakani na Boston wana Raph Congo Promo monde entier international. Congo Promo numéro 1 site. Ni Loba il comment me langage. Comme Loba. Et ça problème il y a couple et ça concerne tous les deux. Tous les deux oui mais ça concerne tous les deux pourquoi me minga tu sur la loi. Expliquez docteur. C'est l'orier azomona qui na faible na mou na kokelo ote. Expliquez docteur. Docteur, mon ben n'a ndako azokokate makamna ndako azokokate yango na toye ko trouver solution azokokate non akokate na chance de l'expliquer na docteur biso so to sala ngana salaka mon ben n'a pas ça mais et aka tant sous liboso attention ba stress misala mais ndenge ezali wana asimba kanga bisute ba stress ba tension ba vitesse à poto ba fatigue na mutu na cause de fatigue je peux pas ok na comprendre que le pays va problème au Italie va tension va stress va surmenage ce qui mutu a ça un problème d'érection ngai na conseiller ka mingi produit oil maxi bien-être et ça dit produit moko 100% naturel et ça complément alimentaire et ça na vitamine A na kati ba vitamine C et ça peut avoir protéines nyos. Et ça produit beaucoup de mélango en fait une fois tous les 2 jours. Na kati wana ezali na 6 sachets na kati au komela
Sachez mon compte tous les 48 heures. Et comme ça, la bino, 15 jours, c'est la solution idéale. Maxi bien-être. Thierry Nana Kayua, ce qui Maxi bien-être était de Moboulou. Maxi bien-être, ça marche. Maxi bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Voilà, bienvenue à vous tous qui nous suivez sur Mercure Télévision avec votre émission Température de Star, une émission de la chronique musicale qui est présentée par celui que vous appelez le président du Parlement de la presse congolaise, Gabana. Vous allez comprendre que nous sommes là pour vous divertir, comprenez, par rapport à l'ère que nous commençons cette émission. Je pense que, comme je vous avais promis que dans cette émission, nous allons aussi recevoir Romino Mundibou qui sera tout à l'heure de notre poste un peu de parler par rapport à Chiffre 9, qui est un album qui est vraiment en train, qui est vraiment attendu ici à Kinshasa aussi. Comme vous le savez, c'est l'artiste c'est parmi les artistes qui jouent dans les médias congolais et donc vous appréciez. On va aussi vous parler de Phil Abassele qui se joue actuellement à Paris. Il venait des États-Unis et il est en train de continuer son album au niveau de la France, précisément à Paris, et il nous annonce que déjà au mois de novembre, il sera au début du mois de novembre, il sera en Angola pour une production les 10 et les 11 dans le cadre de la fête de l'indépendance de l'Angola, et pour le 20 novembre, il sera au Kenya, donc à Nairobi précisément, et côté Kaskaserika Bazalaka, côté Kaskaserika Poison de Djobour. Côté Bazala, côté Vienangai, Rami, Amissi, les boss, les plus grands patrons des patrons. Gabana ramasse pas patron. Si on a un mot d'araboui, n'a pas mission de faire costume. L'autre monde a eu tabac côté. L'ami de tous les patrons, patron mineni, Massa Gabana. Vieux, Massa Gabana. Donc il va séjourner, il va se produire au Kenya, précisément. Il va se produire précisément au Kenya et aussi il va faire un featuring avec un artiste américain, un artiste afro-américain au niveau des États-Unis. Donc je pense que c'est pour le mois de décembre. Mais retenez que l'artiste Phil Abassele séjourne actuellement à Paris, dont il continue son album Hello Kouana qui va bientôt sortir avec un featuring au niveau des États-Unis. Donc l'artiste va faire Kenya et puis il va faire les États-Unis. On va parler de Fally Handicap la merveille, champion du monde et des Caraïbes, la star congolaise. Il a plus de 3 productions au niveau des États-Unis. Donc il va faire les Washington, même aussi à Houston, partout. Donc les gens qui nous suivaient sur www.congopromotv5.com, je dis merci à toi, Rafa Ngindou, les boss, et aussi à Serge Mpiana, c'est lui qui est le coordonnateur de congopromotv5.com. Merci, hein? Bien habillé parce que nous avons master batalar. Puis peut-être Willy Moucheni. Merci à mon ami Zico Création, à travers ces roses années, vient le petit pépé calé, mais sur 6 mois, centré à Bendi et Bendi moi centré. Faut bien d'appeler mon consommateur pour ne défi péter. Nous appelons moi Gilles Nakati pe boza ngai. Et qui nous souhaitons bon anniversaire de mariage au couple et Phil. Bon, je pense qu'au couple Willy. Merci. Nakas Kasereka. Poison de Djobour, le plus grand investisseur à Nairobi. Merci à Gilles Tsana, le plus grand producteur, avec la maison Tsana Bauta. Alors, ici sur le plateau, nous avons le prophète Josué, à travers une information. Alors, on souhaite d'abord bon dimanche, prophète Josué. Ok, merci beaucoup, bon dimanche, mon frère, merci. Voilà, vous êtes prophète, vous allez. Prophète Karaya, pasteur Karato, prophète Mondoliste. Donc, toute la famille chrétienne, je crois que la famille espère que Lulenga, toute la bateau, toute la musique, mais nous avons bien sur le ministère.
je crois que bientôt na ba scène Nzambe nyonso bazola na biso toujours préparé pe kalate to bimisa cassette pour encore adorer Nzambe ko bisa Nzambe o asale kati na libota la biso ndenge biso nyonso toujours sale Nzambe wana to ko bisa Nzambe et lokola Merci na bolam na bolingone kati na biso pour na lokola Nzambe donc ndenge zawana prophète Joshua za moko ya ministère aza moko ya ministère o Nzamba te kati ta ye et pour na ko mema message Nzamba bi pour na libota Nzambe lokola porte-parole lokola musana Nzamba oyo lokola Moïse tanga bandeko bandeko vanda batoza ko consulter Nzambe pa na ye et le lenge moko pe biso awa Nzamba pesi biso mission ya ko telema ko salela Nzamba na ba yenyo sozo na biso sikana sobolandaka musana Nzamba za na ministère azala moko likabo Nzamba te kati na ye pour na ko loba pensant Nzambe kati na peuple na ye. Voilà, alors prophète Josué pasteur ba otala biso ba pasteur Solo otala pe biso po biso ba pasteur batala. Amen. Tu batala ngo natala ngo nalanda ngo bien na minto batala c'est pas et pas pasteur François bien Vassilov bien. Oh OK. Ah batala biso mon biso to ngami to ba de papa fiston ngoi papa Dieu mutombo. Ok, merci beaucoup. Pendant 3 jours, le 3 novembre et le 6 novembre, donc le jeudi dimanche, thème la bisoza ne m'enterrez pas encore car le miracle est possible. Bo la kokundangate pour bikamo eza possible. Yango les loko ememinga. Ça thème ka bocheto za mo lomo boki parce que vous avez besoin oui bah non, on a aussi déjà 40 jours à prière. On a aussi 40 jours à prière, nous avons a parlé. Au moins les messages nous avons personne a parlé pendant le Covid ça botan Zambie les lo bateau baza désespéré hein. Bateau baza le cancer, baza le sida, baza le diabète, baza le problème belé, le lo baza ma kambe belé comme les bango et bateau peut faut encourager. Bon, nous savons que il est un Dieu quelque part parce que mon tout monde a quelque koloka Yesu. Ben c'est pourquoi Hollandais parce que moi na sakofi. Hollandais Yesu te. Yesu c'est mon Hollandais bangote. Yesu qui abondé pour la moi na sekou. Ya on a ba kina. Lik 1:37 et loko eza impossible pas Nzambe zate. Ce que za ki pour na bongote mais Lazare kofi pour na libela. Yango moni batu misusu ba comprendre ki message o ba nga ko kunda Lazare te fallait ba zela Jésus. Mais loko ba kunda ke Yesu e babi déjà to kundi comme la décomposé. Intil ya kokende su ko intervention mais Yesu si bango abi si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Abonda que Lazare c'est quoi qui dans un message en tolo blaké et loko ya impossible pas Nzambe zate. Que ce soit problème ni soko koma nango Nzamba koko sunga yo parce que mutakela yo mutasala yo aibe loko na ko sa plan bomono Nzamba ka juste aza juste te donc so apesi kimia kuna akopesa peyo so ka bundele kuna akobundela peyo so ka pambolo kuna akopambola peyo parce que lobi miss Nzamba plan ba juste ngo moto senga tambola malam moto tambola banga Nzamba akomola Lazare ami à Jésus o Yesu kati mission azongi pas intervenir vers Lazare donc ba o ba je bloquer Lazare ba ba que Lazare akofita ko seko tanga ko c'est quoi ako récupérer biloko donc na kata temo to zolo ba ke o nyos ba kunda o ba bebisa o nyos ba boma o nyos e simba te la vie et ça capable ko simba na Yesu Masia. Alors tout parce que le programme les andingenini. Alors qu'est-ce qui est au menu parce qu'il y a 3 jours qu'est-ce qui la question j'allais te poser ça qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est prévu comme programme il y a 3 journées? Ok, merci beaucoup. Programme ça, bisous tous à la retraite. Ngamo prophète Josué espère tourner à la retraite. Tous à la église ça Jésus miracle na IPN Awa. Avenue Nyon numéro 17 en face école ma femme. Donc tous allez ensemble là bas dans pasteur Myriam auto côté de retraite. A auto kobima pour préparer journée Oyo Myriam Bassele. A autre côté déjà retraite. Myriam Bassel. Donc a autre côté déjà retraite, a autre déjà pour Myriam Bassel voilà ouais il y a Équateur tout donc comme voilà quand on va bateau bazolanda ba Myriam Bassel donc il y a besoin mon pasteur Myriam Bassel donc a autre côté déjà retraite auto bima on a place en retraite église peut côté retraite pendant une semaine pour nous préparer action là bateau c'est là ba problème aux gens malades aux gens ba difficulté ma quand marcher na vie na yo ma quand simba tra bon mono yaka mukolo wana mo santa mto bon la parce que nous avons la délivrance nous avons la prophétie donc tant yo ki nous avons photo bon de la pona yo aux solution dans le cambo ba ebisio dans le cambo nous avons lobelio ya romoni jour en exala tous un moment intercession ma casse pour biso to bon dernier tous un moment ya prédication tous un moment prophétie na simato côté la prière à combat parce que il faut to lukanzambe il faut to lukanzambe ba lukakeka ya mo ba lukakanzambe le moment na Jésus na ba disciple bilobi ba mona Eli ba mona Moïse parce que ba kene ko lukanzambe le la Yesu tant ba lali Yesu so bola mukabola la kate po boko yate tant ba la muka ki ba mona pe gloire nzambe donc muto a lalité muto za na prière a mona pe gloire nzambe ya mo to ke la ben intercession miracle ba prière à combat ba prière
tokia ko bonda ko arracher bénédiction na biso parce que lobi to ko récupérer au mongo na abotoli et to ko récupérer au mongo na BBC na kata bilozo bake papa le manga bana bokingai bana baki ba innocent à cause de ma sumu ba difficulté ba problème ba parents moi na ko sibi pe conséquences na mono lobi pe bien al kama mariage et mariage ça bien faut tout temps la malade qui est malade sa bénédiction to retourne nzambe donc la kata libala wana et ba parents pe ba ko tamla mabe malédiction qui na bana ba parents ba ko tamla malade bénédiction pe et na bana et bato ba talaki et noé tanga za bilamba te mona sekaki azu malédiction mona bombaki azu bénédiction na kata mokili to zora pe bénédiction to zora pe malédiction parce que ça matière de kolpese le quoi ba témoin et dépend de muta sala choix là ya mon jour voilà to ko bonda to sanzam alimbi sabis na mabe auto salaki to ko bisanzam to yef ma ko renouveler alliance na biso na yo to lu konzambe bien to ko bisanzam a bénir biso poto zape sukima na bo mona biso na beke ba wela ko kunanga te parce que bi kamwa nano silité parce que tant mutation na paiement c'est que espoir eza bénédiction ça na kata bo mona parce que David a kota ba lion a kota ba ox ba boma été parce que bi kamwa za kinan abima na bilonga donc yo poko kuta ba malade ba problème belé au bima la situation parce que Bible zolba que et si tu crois tu verras la gloire de Dieu tout est possible à celui qui croit. Tout le Nzambe biso tout le Nzambe Nzambe faut lukai Nzambe baluka kina ma complication te Nzambe partout et mon pasteur et ça bon Nzambe baluka kaza partout moni biso to mituka ni luka mécanicien neti mona mutuka wana mutuka no biso malilité to ki pas ça climat lila ko mona wilerie na biso côté to mutuka so na malilité to kenda kuna ça climat lila ko to luka penza ndenge to luka ba mécanicien c'est ça mutako check to be climat ba frigoriste mituka na biso ba binga ko mboni masa na 600 climat lila ko alors siko parce que na tout le question moko est-ce que ils a permis mon amour ça dans la pasteur c'est nos Bible. Okay. C'est non pasteur, pasteur Josué. Est-ce que moi si maman, est-ce que ils a permis à la pasteur? Ok. Na quatre domaines oyo na kolba ke mutongo tazana. C'est ça. Pasteur Mireille. Na comprendre. Et ça message vous très profond. Vous pasteur Mireille basele, gabana basele, boto ba ndégoté mais pasteur Mireille limbisa vous voulez comme notre côté. Il y a une mission sur la capa besoin yiba. Ok. Yesu asekwi batwa bakene kopesa bantoma message na ki bana basi. ezaki ba mibalité tout comme le banzam to pesa message et je dépend la montant ndenga zo Bible ndenga zo comprendre ndenga zo mona makamla mais pour ngai prophète je j'espère to na banzam ba sans limite alobi sa bapunda ya balam atie maloba sa autorité c'est non Bible parce que moi ça côté maliboso ba te belé boyate est-ce que toute la question esa question ça mi balé telemi a te mi balé que ça selon Bible ils ont autorisé selon Bible ndenge sala ngandi na tanga la Bible amloke moi ça côté pour la ngandi tanga Bible ndina tanga Bible moi ça côté parce que na kata Bible même ba Paulo banzamba sala ba makas ba fana sama ko la base ba passer comme un message te passer ba passer ba lira bo c'est mam ba hôtel là donc esa conviction mutu Paul alobi pour nga moi ça ko le baté on les Paul mais tout comme ça ma côté message pour nga na bi yondo ça ma côté oui créer débat na tuni question moko ndengo za wana soki moi ça ke bondra mutu baté muta bongol motema amemi le sum point d'interrogation soki moi ça ke bisa mutu sango balam ke ndengo ça les kobo za sida lesbienne et cause la pédé cause la boza mabe amemi le sum point d'interrogation il y a un exemple que Yesu zaki pe la basi Yesu ba la basi oui bongo mutataki parfois ma zaki nal ay moi mo balé Yesu ko tam la bala basi Yesu zaki na bala basi Yesu zaki tourner na femme abana ko vendre na bana basi faut trop bien linga les amours compliqué donc mais mutatele parfois qui moi mo balé pas bien que ma somme limisami moi c'est pas ko bambali banga leka to beta moi c'est pas ko bambali banga aki moi site Yesu a ça le kambote abambeli banga ba so bakimia donc moi ça s'appelle droit mobile ça s'appelle droit donc pour nanga nzamba za aza souverain donc ça la grâce na walingi so c'est la coca c'est la vedle alors c'est la mutunyo ça la ne parce que ça kanzambi bisto kokota te nzambe to lingi ote to sala biso kabete donc so le ça la gloire na ye le comme raison avec nzambe voilà alors bande tout ba hotel partout dans le monde à www.tv5.com bande WhatsApp sur la Afridiam entreprise oyo les amis na décembre et s'installer na Dubaï il y avait la sur ami ici ce qui bossa la besoin de campagne de pasteur za besoin sa campagne mo aza zone na so ma streamer mo ya makasi Afridia meza wana il y avait la sur ami ici so on a besoin il y a ko importer to ko exporter biloko uti libana to ko ta na kin
tous a besoin de fibre optique, on a besoin d'installer et à Kin. Il faut contacter Afridia. Le retour au bébé qui a passé. Mais on a Dubaï, pour Yakin, Afridia, mais on n'est pas venu à Bissau. Rami Ami, c'est les boss, les plus grands investisseurs, ils ont la diamant. Pour ne pas vivre sur Rami Ami. Alors, pasteur, les lots, yo wapi église nous allons wapi et puis moi message sur la bande de occasion de la sur le ni le baby pasteur le pasteur faut le pasteur ils allaient pour les misères dans la église les lots moi le pasteur ça rappelle moi bien pour le Psaume 73 verset 28 pour moi m'approcher de Dieu c'est mon bien pour nanga kopo salvation nzambe bolam na mtaba mo David auta na zamba nzamba comme c'est roi azaka quand même reconnaissable ngam tu na zamba na bokola banyama batangi nga kutu na papa tamba ko wandra mutu mais nzamba comme c'est roi abi non ndena salela nzambe ezaka bolam nanga ayomona ke ezaka pertité batu nyonso bazona na biso na ko sama ke m'approcher de Dieu c'est mon bien ba o ba na biso église na biso na porte droite na Jésus miracle na avenue Nyoka numéro 17 na Ipen wana ko za biso tozana basanza mebele to rebondra pona bino musana biso za les 3 ti les 6 yom to mona prophète je sais kala no tina ba retraite ma mingi siko na za na 3 jours à prier et la pasteur Mirin Basele tozana 3 jours après to rebondra ensemble na bino nzamba opamba bino na sengi pela bande ko ba ko zo prophète je suis na permission son repé sa contact OK merci numéro ko zo numéro faut que numéro pour battre partout dans le monde numéro ko zo prophète je suis et ça plus 243 81 466 45 49 plus 243 81 81 466 45 49 au basala ba réseaux sociaux Facebook et prophète je suis experto na ngami ba séjour de prière ba komelanga ozal 081 466 45 49 81 466 45 49 on nous dit prophète je suis experto oza problème tungi sayo partager langa komelanga ngo ndela kinaka ngomba na lela nzambe polango nzamba pese solution sur na Nyoka numéro 17 na en face école mafema Jésus miracle porte-toi ces awana okuta biso tozala longola basana nzambe tokopambolo pe lokome ko zonga pela nzambe les 3 et les 6 tozala ko manquete yaka to prier ensemble to c'est numéro 081 plus 243 plus 243 81 466 45 49 wana ko prophète je experto comme langa ce prière bébé nganga yebisa makambo sango besoin na robondra pona yo même la distance prière en ligne et je continue toujours na prier place ça nzamba ko visiter pour comment na loboka nzamba voilà alors to pesi ba motebe ba to absolument partout na pesi merci na Julien Garçon Chibanda au thérapeute biso depuis Kenya na Nairobi pesi merci na Alain Sokoto au thérapeute biso depuis Nairobi pesi merci ba motebe na mon ami depuis Canada là je salue Pichu Makabi pasteur au père bambo de terre bambo te la pesi bambo te ils batamukili na bité ceux qui pasteur aussi journaliste mukili na journaliste nzamba sala te batron so bekela manzambe bon journaliste o yamba na mbaka bato ba netre ba frère ba pasteur bango nyonso baza bekela manzambe bloko mosusu tokendaka nango la débat parce que eza business ntango tasala musique nazwima 10 francs pale sabala na te misionsa mokili azalaka te parce que tant toyemba nde toadora nzambe ntango mosusu baingénieur baza pe ntango mosusu tokobenga bata mokili mais moto nyonso important la miso na nzambe ngai nalinga kolongola bato te namona moto nyonso azala te eza lisumu te kopesa eza sina reconnaissance napesi ndeko na nga Cédric azolanda nga napesi ndeko na nga Steve napesi bana nzambe nyonso Jésus miracle baebele donc pasteur Joël Tibola pasteur Joël Tibola napesi bana nzambe nyonso oyo ya Jésus miracle bazolanda biso surtout basala nzambe mingi oyo bazalanga bashiko shimato bapasteur nyonso totravaille na bango tovanda na bango berger Tibango eza basala nzambe ebele na travaille na bango en tout cas nzambe na Israël apambola église nyonso ezo prier bana nzambe nyonso pe ba obaleminza ba telema ba bazongisima bazonga la misala nza ba obayete tozala besoin na bango pour misala nzambe kindre boso nzamba pambola bandeko nyonso oyo baebi prophète je experto tikete kimi nzambe za mabota la bango bon fête anniversaire na pesa bon anniversaire oui na pamboli bango makasi nzambe ya Israël baksama so mikolo ebele ba joyeux anniversaire nzamba bénir bango kimi nzambe ba vina bango nzamba pesa mo o bazala ngo pour ça par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Alors on va prendre
notre rubrique anniversaire. On va continuer avec notre rubrique anniversaire. C'est là maintenant on va proposer à un monsieur qui a totalisé 50 ans. Lui il s'appelle Papa Sélé Fete. Motema ya Maman Yvette Mandiango. Avec tous les amis et frères. Merci à mon ami Willy et Billy. Motema Noël, Blaise. Oui, à Clara. Merci, Pasteur. Ok, merci beaucoup. Ok. À Willy Mouchen, Code mondial, et puis au boss Rami Amissi, patron des patrons. Ozolanda Bisso, boss Rami Amissi depuis Afrique, depuis Djobourg. Merci. Et puis, on va bien la Sandra Imbamba, les boss Stani Sika, Hôtel Les Bourgeois. Alors vous qui nous suivez sur www.congopromo.tv5.com, comme on vous avait dit qu'on va recevoir Robino Mundibou, il va parler par rapport à beaucoup de choses, surtout pour la chiffre 9. Alors maintenant, il y a Kosolola, Masolongo bien, je pense que tout c'est d'abord bon dimanche Robino Mundibou. Ouais, bon dimanche aussi à toi, Gabana Bassele. Voilà, plaisir, Zaro et Mbonelo. Tu vas d'abord santé, je pense que ça va. Ouais, tout est bien, dès que toujours la maison, tout est bien, tout est neuf, tout est calme. Donc voilà quoi. Ces derniers temps, l'église ming. L'église, toi, prière. Ces derniers temps. L'église, toi, prière. Mais prière. Donc, ils écoutent moi ces derniers temps, Eza dans un mutu oya mutu mabondeli église to prière prière église elle bosse à motema mutu. Voilà, on va parler par rapport à chiffre 9. Boyo lingara église te linga prière te nga la banano yo batasima batasima. On va parler de chiffre 9 d'abord. Ouais. Alors avant chiffre 9, Robino, tu es l'un des enfants de Ranson. Quand on a carrière d'abord, qu'est-ce que tu t'es dit toi-même? Bon, alors non, naebi o nini na pona ko sala. Et naebi ke musala oyo na pona ko sala na vinanga et c'est une discipline. So aux ana ba discipline yango ekotosa yo et nayebi eza musala moko eza ba caprice belé eza pena makam nango belé et je savais nayebi lo nini on a s'engagé ki nango quoi donc voilà donc lo ko nyoso sala na vie na yo cheka sérieux et au foot donc on a chaki sérieux na ki déterminé. Et voilà quoi. Et surtout na te yakana bande ko nanga artiste musicien et musala auto sala ka ti tango poni ko za la musicien tango lingi ko za la musicien yo mto sali choix et au sala ka choix na pona mututé au sala choix na pona yo moko quoi quel que soit koto za na groupe moza ceux qui ba décevoir yo et ba o sali so makamo bo ba zo bimondi o za mututé o ze lokoté o za tinate et décourager oté. Donc il faut qu'on mette toujours nous autres parce que au salango pour na mututé na te yango batutu na te yango bande ko nanga mo ebele ba o pe ba ju occasion ko landanga les messages on a zo pesa bango musala o ya musique art tozana ngo d'abord ko yemba ce n'est pas donné à n'importe qui guitare beta o yembaka à part non ko kota non na note o bandi ko yemba ko ba sepela tango déjà o yembaka ba sepelaka. Ça veut dire que ils adonnent à eux. Nous avons bâti le mot katina. Donc, on limite en pour na makambo mokilité pour na bato mokilité. Donc voilà, ngai na viva bongo quoi. Na bien que na ba déception trop, mais ba déception ana et pour na ngai na mona ngolo la kaka ba enseignement quoi. Donc ba déception wana ilembisanga te. Donc on sait que on peut na bandeko o ba wala nanga ba artiste musicien o so ba genre ba déception za kebele na quartier na famille na famille ba romono ndi mutu moko boza donc ba ucha honnêtement de côté quoi na quartier na bino surtout so bimate et ba romo bois que l'eau ba mbwa que la
bakomobwakela bambwakela otala musicien coin omumeli bangi oyo voyou oyo comprendre déjà bajarba makambo oyo edécourageaka biso mingi obundani na makambo wana osala effort okoti na groupe kokoti na groupe bayebanisi yo bakomotika bavoyage comprendre et okoti na bako banome mpe bavoyage omoni ke bakomi kopekisa ota mosuku koleka pe tv donc eza bajarba makambo oyo tokutana na nzela na biso ya musique donc edécourageaka biso te donc eza pesa conseil na memeli pesa bandeko na profond conseil écoute c'est très profond hein. Est-ce qu'on a tenu Robin on speaking pour na yo au saisir sa opportunité tous à apprécier par rapport à ni Robin bolingweza poison mortel bolingo eza poison mortel kosalaka blage te na bolingo ekoki koboma yo echangeaka moto identité frère akomi payen master akomi amoureuse maître akomi toro yuma akomi yanke obotama normal okomi anormal gimalela na boye na bao na bonanga bolingono ya 2 temps bolingono ya 3 temps bolingono ya 4 temps tozobi na rumba na eta zokobetanga na 2 temps vocal comme moko sala maison père otuninga question moi est très important mais au léga eza question de continuité vocal comme moko sala maison mais pourquoi la vocal la moko mbala moko okenda pe obalusa mbala moko yana tuni oboyo ozalaka pressé au saisir sa opportunité tu na saisi sa opportunité après c'était là ba saisir opportunité ezali pe conseil moko oyo na commencer lango mutu apesanga conseil wana eboa ya biso ya papa moi pesa conseil mais mo gatika sikoyo apesanga conseil wana ndeni aza vient na nga ya matete vient na nga matete apesanga conseil wana ndeni tonga na yaka maison mère ya yebinga ayebi ngai na ba salungu tobetani mouvement moko pa ya do akongo so tanga monango yebinga attraper biso la minute depuis Paris d'ici là zo misa générer misa rumba moko boy rumba moko yebi dikel mon caractère Congo dit quoi n'a pas donc voilà au Soudan a été parmi bananae tout défendre toujours comme na quoi et koya na yanga wenge yetanga amonanga ndiga ba no sepelate quoi comprendre bon ça normal na condamna été a relaxanga pour boy au niveau landi ezalaka bongo eza normal et eza normal a relaxate que no yo zani de kona yebo yebani po yepe aye koluka kwanga na ye quoi donc voilà et pona ye ngai na yanga na idée yebika que no mutu moto yebana ko faciliter nga tâche azarade na groupe a ko faciliter nga tâche mais na mona ke yango te na viva le contraire bon ngape na sane na betie karate na za mobile na obundaka so mukolo oyo ba matanga na podium na yemba ba matinga na podium na yemba po ba classinga po na sala de test ba zwinga so ba matisinga sikoyo na ba testinga po na ko moyemba na ba répétition na ba concert ayo yebisa ngai te na yembi nanu tana sala test le kana ngo sikoyo tangu na yembi nzembo je crois je me rappelle azali le premier artiste au akabela ngambongo na maison mère tant na yesika aya kabela ngambongo alobi petit na ngai saisir opportunité comprendre donc conseil a pesa ngai ngwana petit na ngai saisir opportunité et voilà quoi ngana ndima ba vie nandima bango baza ba vie na âge quoi tant on ba ya nanga na lo ba te ya par rapport à musique ya na âge. Et voilà, donc conseil à Pesanga Ngwana a ebisinga saisir opportunité. Akabelinga mbongo a lobi saisir pe opportunité. Et après opportunité saisir. Moi la balabo. Tété na banana na comment conseiller là, na comment na tika tenter. Na zo on découvrir
na vocal wana ouais découvrir c'est l'unique vocal au salle à la maison mère tant sous batu ba mona marambo yo orchestre wenge musique à maison mère ezamuke orchestre wenge musique à maison mère eza orchestre moya munene donc ngai na bi na ebi ko saisir ba opportunité par rapport ya nini ya moi muke wana kaka na zui moi moto wana muke na zwa na zela te ke no be koma ba moto moko bo belé po ko tumba pe na yo moto donc voilà quoi donc ya moi muke kaka na zwa ka comment on s'en te connexion na ko brancher ngane ba brancher ngati na kamba bio zo prier mais on église te prier on enda kuto église non na prière na mutema na prière na mutema direction solo ya okutana nzambe na mutema na biso parce qu'il vit en nous ya nzamba za na kati na biso donc ça moto ya moto no ya ndenge moto ni yo non ba moto tant ba pesio na ki na zaki le côté tant ba pesio opportunité on a aux orchestre opportunité ba pesio opportunité on a aux orchestre on est bana o Mbappé parmi Mbappé parmi ba grand o ba yemba na kotika pe archive na yo na wenge musique à maison mère et donc voilà ils ont moto déjà ça ngenge parce qu'on était sur la bonne même on a maison mère na maison mère ngamoko na kenda pas vu na biso mo boye ngana mutu moso talinga bo pesa nga chance ngape na miyebi na yebi neni bat bazwela nga na kenda pas vu na biso mo boye Jado Lupera na lemba a coopérer na où ranson bien na kende pas na vie mais nga maison mère via mon arrondé non kokate na kepa master nanga ya bana lemba matete ya bochanga pona ke maison mère matete to lemba do se lo mo lemba matete ba master ngana mwana lemba mais na yekoli musique na matete na lobarango matete mutu elaxinga musique oyo na ndima matete na bande pa do Congo tango do Congo mouvement sili mambo sila kene poto na ke matete te na keno matete mutu amema apesinga mutu akotinga matete pardon na oloba mutu akotinga matete za masana nga omba bingane to abana lemba omba wa quartier latin akotinga matete akotinga matete na ke kutana na ba akotinga matete na uti lemba akotinga matete ozo comprendre na yo kutana ba masana nga ba Yasser Arafat ba Ibrator ozo comprendre ba ninga na nga penza de bango na matete to travailler na bango na matete et to ye te continue te tonga na ye to former ki camaraderie moko boeti et puis ngana yaki na connaissance sanga ona utai na ngupa do Congo bango ba mayele o bazwe pa ba vina bango ba Jani ba Emile alias na matete ba vina bango ba nono fuji ba mayele wana intelligence ngana uti na ona uta na ngupa do Congo ba Jean Goubal to kutani to sangani to clone de force momo to komi ko yemba na matete nde ba msuba komo yati ba msuba komo ya to komo laksa bango pe donc voilà donc voilà matete histoire nanga ya lemba matete eza bongo donc voilà et nazai kutu apo kimisinga okimisinga sujet quoi donc na banda ikoloba et donc na banda koloba ki tangu na viena ngai wana Jado Lupera na kepa na ye amemanga maison mère via pesanga chance te akima kimanga via lemba kimanga na ke koluka bana lemba matete ba masanga msuba matete lemba basanga na po mbika ndeza la katibo memanga po cha force batima ba master pekata net kaka moi croc ba mona ka ndire que no zano ka mission quartier quoi na longwa ngamoko ndaku na biso inde na komati lemba terminus na ju transport à victoire na ju transport à victoire na comme na victoire na kiti na beta makolo ti la samba na comme na la samba ba chamuto ba cha biso mulongo biso tout ba tout na biso ba carte électeur ba passeport obi ba période à passeport ndenga na la maison siko na tuni bana on va aller me matete basangana ki siko na tuni neti na maison mère ndenge bazala ki tavoyo ya okuta banani bana matete oyo ba choper mo pour bazaki te bo vana pe parler moko bazate pour mutu mutana passer na ye ouais mon homme doit passer on a passé na ye parce que ça mutu mo za na complexité na ba masa nanga babi ya mwanda babi ya mwanda papa lupango
quoi beaucoup la biso non master bela artiste musicien na ndako na ye na époque moko boye et ba pano basket ba massa na ngai ba junior nonda beta e pas fali et na PCP moko ya ba grand frère na ngai ya Gazul Zuleman grand frère Kati quoi na PCP ba mbote et ba junior nonda ba pano basket ba mo ebele bon ba Yasser Arafat. Je pense que tu as commis pratiquement la souk émission